Voilà, merci, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa à la présentation. Bienvenue chers amis téléspectateurs, bienvenue. Moi c'est Josué Boloa, je vous salue et je vous remercie de pouvoir donner vos attentions. Alors, Boébika n'a souci, il y a quand même un nombre d'informations et puis comme actualité, Boébika Libération Eliezer, Ngoïka Sanji porté disparu, Tozor Mituna Kewapi, Yimta Bimisi, il y a tant de questions qui se trouvent maintenant. Congolais pe banamboka bazali komituna. Moi c'est Josué Boloa l'international. Ça c'est l'espace dialogue là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Alors j'ai une surprise. Tolinga tokende en direct qui à Belgique. Toyembelabino moko ya mongongo la bouche autorisée na Europe to bengi mpaka pende kwa biso mwana mboka bokechu wa yambo. Alors ensemble naye Tokolukato développer tout sur un peu qu'est-ce qui se passe dans Mboka, il y a RDC, arrestation Eliezer, est-ce qu'ils ont monté, est-ce qu'ils ont sabotage, il y a liberté d'expression dans Mboka Congo, Eliezer, Azalaki Nator, Alingaki Kosimba, autorité à Congo, to comment ensemble dans Mboka Boketua, Yambo, Toko développer ensemble, on a Lingako Benga, Tolanda entretien. Merci na grand prêtre mère Francine Gembe de la Belgique, merci na El Picasso, Pierrot, grand prêtre, hein, dans Simbi Congo dialogue, merci na yo. Alors Tolanda Lisolo na Ndekwa Biso Bokechu Wayambo. Restez branchés. Tobe tata 15 minutes vraiment. Merci mingi bena mpaka wabiso mpaka losako mpaka mwana mboka Bokechu Wayambo. Losako papa na ngai. Losako ndeko na ngai njakomba folangi tukia. Vraiment la bouche la bouche autorisée en direct de la Belgique, en direct de l'Europe. Bokechu Wayambo, balobi papo bungi na terre likamboni ni boy. Balesi otote. Voilà pour les mille qui t'aident comme ça. On va ne makamboyel nango. On a d'angata la même chose à ça là. En tout cas. Il est dans la Francine Gemba Benga. Et qu'on a regardé en Afrique d'ici tout ça l'émission. Posez la question dans la terre na. En tout cas. En tout cas. Solo. Non, merci mingi pena je crois balandi ya Congo dialogue et bisika mama Francine Gembe azali ko coordonner site pena merci pour natana on a dit que journée zala ki au moins molai mais olingi ko pesa biso attention na yo po pesa biso tana yo penza li motune zaka ka actualité zali papa Bokechu toyoki ba réaction na yote par rapport ya affaire ya ndeko na biso Eliezer oyo ba kangi lelo yo ba libéré yena ebite yo commentaire no saleza ndenge nini. Non, merci ndeko na ngai na ozobi salokumu na ne pas tata Nzambe. Amen. Dieu tout puissant, le créateur des cieux et la terre. Pour Nzambe sera lingaki te maintenant toko sa l'émission le loti. Amen, amen, amen. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Yende roi ya Congo. Amen. Abelia Congo za Nzambe. Bao bazo bo ma peuple congolais, bao bazo finga baninga, bao bazo karisira mabile. Baninga mabiba ibaki. Biso tout okulekana. Mais mabela na etika kana komba Yesu Masia. Na bato batala ki malamu na mabile wana. Le kumezo me papa qui est notre prophète. Formé Tchebe ya fidèle bazana. C'est Kenyaza ba Martin no so barma pulu. Bato bazo kufa na Kasai. Na Beni na Ituri. Bato ba Kongole bazo kufa. Eza moment ya distraction te ba de kunangai. Eza bon. Eza lito focaliser pour na toka ngola mboka na biso. Ata yo ngo za na Afrique du Sud. Lukako zo ata 5 minutes 10 minutes ya kolomba ko sala émission pour na kangola mindi mo ya batu yo moko ni mboko za na Afrique du Sud. Eza mboka papa eza mboka na biso. Eza bon papa eza bon. Kuna biso pe to konya na ba condition to yebi. To satana te ke comme mabito. C'est ça. Que mboka na biso eleki ba Afrique du Sud wana. Afrique du Sud wana na tanga kala babanda ko kila l'hôpital na Congo. Eza bon. Tala le komi ba Congolais ba komi ko kila l'hôpital na Afrique du Sud. Obina ba bakambo mana sole
C'est ça. Ça fait écoler chacun de nous dans le même. Non, normalement, on a vu sur les ailes. Tu as vu tout ça, il va vidéo, mille. Écoler les ailes, il va qui n'a pas qu'à boire. Les gens qui ont tiré le micro. Pour le bateau, oui. Et ça, bon. Moi, je crois que les collègues a confié un bateau qui est pas de la vérité. Nous avons nos journalistes. Oui. Macabo na Kuluba, Italie, et ça, bon. Nous avons un message dans la presse. Sauf que mon talent contredit, a béni à contredire. Aux hommes, on a mis aux hommes innocents. Et mettre des collègues à la innocent. Pour dire Dieu merci à Zalibanda, à la Dibaranae. Et l'autre, nous sommes allés à Rwanda. Et l'autre, nous sommes allés à tout le capitaine Mamabé va Congolais. Vous avez assis à planifier Vinaï. Ouais. Nous avons fait des programmes pour la Félicite. Des faits dans les Alamaboka. Des abons. Des faits dans les Alamaboka Zambé. Et les trouvants d'Araboué, c'est ça pour ça à vie. Il va dire, nous avons fait dans Alamaboka Zambé. Il faut ces Alamaboka Nabiso. Ouais. Donc, il faut poser la Tanayo. Tanayo, les collègues pas comme Abou. Auquel tu es un bon à comme Abou. Ouais. Tu souffres. Des abons. Mais les lois, tout ça au téléma. Tu es comme au Canabiso et ça Congo. Yeah. Vraiment. Na nyonso ndiko lobi mama papa Bokeju Ayambo. Eloko nyonso soki situation leki se sengri to benda moi leçon na kati wana te. Hein? To benda pe moi leçon pour de façon que ezongela susu te, tu vois. Na ebite na ndenge ye ayambaki ne bato balobi likambo ya diamant tout ça alors batango ezaki pe dossier akala. Loko ezaki dossier akala bon. Na ebite sala inene ba keti molango po ba memande ko na biso azo sala musala kitoko na niveau ya Congo et puis azo landa mana mokili mobimba ba ko mimeti na prison boy. Na ebite liter nini okoyi ko pesa biso biso lokola bana mboka biso pe ba journaliste et puis ba kondio bazo sala bazo lingate bato ba lobaka bosolo liter nini okoyi ko pesa biso wana. Ouais. Na moment aujourd'hui, mobilisation toujours résultat la mission de Konanga. Ouais. Qui n'a polémique exacte. Aux hommes. Depuis que Bali Bitumba, Kaba Rwandais, Kaba Congolais, au baza pour soutenir les Rwandais, bango moto bazo boma peuple congolais. Ouais. Final le 20 ans, Congolais moka boma Rwandais te, Congolais moka boma ba Congolais yo, baza ba accompagnateur te. Donc ça ta distraction te de Konanga. Ouais. Alors, nabi que ça ta distraction te papa Bokeju message nini atanki yo mo mukubwa otali pe monda ngonenge zo kendele élection eza liboso na biso awa Congolais na minito asala nini atelema alobaka kaka a marché to ba stratégie ni toko kosana minito de façon que ba oyo bazoluka ba occuper mboka ba kende de façon que mboka etika na kimia. L'élection est une occupation de Konanga. Na kanisi tango Afrique du Sud ezalaki na occupation ya ba mindele ba noir batikala jamais kozwa liberté. Ouais, ça c'est vrai. Occuper l'opération ya occuper mboka na bino jamais bozi la sociale. Donc il faut kosangana bo bengana mopaya wana. Après bino mo botikala ko s'organiser pour ça l'élection. Moi je crois que moment yo
peuple congolais tout mobilisé bandeko baza na Congo balongana ba distraction tout se soulever pour tout soit résultat de konangai il y a aucun pays du monde ekoya pour libérer biso ouais on comprend tomona tango le 4 janvier 1959 ba Congolais le 4 janvier babangaka ba BGT babangaka ba américain te babangaka ba français te babengana ba belge na Congo na pe 1960 tozwaka lipanda na biso tomoni soulèvement esalemi na Burkina Faso président na Tunisie na Égypte babangaki Moubaraki te problème ya ba Congolais balongana na ba distraction tozala déterminé pour to sauver bokana biso donc na mso nalandi na bozindo ezaki tina moko koluka kobebisaka batanga ba énergie élection eza te na minute oyo ona mosala pamba ndeko na ngai moto azoboma bacongolais 13 millions de morts eloko nini tokozwa kuna ndeko na ngai 13 millions de morts eloko nini tokozwa moto abomi bacongolais ndenge wana mpe olinga bokela nene élection ekosimba te mais bato tozokanisaki baza bana mboka papa Bokechu na l'occurrence ya ndeko Félix Tshisekedi Moïse Katumbi ba candidature ekomi ebele bazo postulaka pour na candidature mokona bayebi ki élection kozala te ndeko na ngai machine à voter na baye na monde ndeko na ngai voilà basala mo na Corée du Sud bango moko ba Corée du Sud baboyi yango Américain baboyi machine à voter wana moko etondama na ba démocratie bakoma na loko voter na bakasa bongo bino boye na machine na moko eza na courant te badaka courant ezalaka te banunu courant eza te kasa courant eza te bongo konosa élection na courant ata moko bandeko na ngai bosoma ba groupe électrogène ekota na ba province nyonso eza triqué ndeko na ngai eza triqué tozala tokola ndeko na ngai biso bacongolais tokola tolonga na distraction mpo tosauve mboka wana donc selon ata soki bobengi mwana moke ayebisa ye bon machine eza na baprovince na bavillage oyo bacourant ezalaka te eske na bavillage mpe bagénéreta to bagroupe électrogène ekokotaka nyonso mpenza ndeko na wana eza baventure talaka mboko courant eza te nzambe na bomba papa Bokechu na ngai nayebi ke oza na mwa ya kolemba journée lekaki omwa molai donc bacandidature bandeko bazopesa Moïse Katumbi Félix Tshisekedi baza mwa ebele batie déjà liste ke le 23 décembre élection ekosalama bayebi ke kozala nango te mais pourquoi bazotia bamwa nyonso ndeko na ngai machine wana kutu eza na problème machine wana epe nalanda ye bango tu basangani baboyi machine wana élection bokela ndenge wana ndeko na ngai baguerre partout plus de 5 millions de Congolais baza libanda ya mboka baréfugie na Angola yambi déjà plus de 2 millions de Congolais baza réfugie kuna oyo bacongolais babengani bango bakovote te tala situation ya ndeko na ngai ife tobengana système ya occupation bakosefe baaccompagnateur na barwandais na batutu bazo kobeteli bo barwandais bazala bakende kosala kaka élection kuna ngai ya bien mpe tokozwaka mokonzi ya malamu nazotika yo papa Bokechu Ayambo message noko kopesa na batelespectateur ya Congo Dialogue bazolanda au travers monde mobimba Bokechu Ayamba ya lisusu na nzela ya Congo Dialogue message noko kopesa na congolais o peut-être pour le moment toko kosala nini tito ken toko matina ba décembre wana tolala déterminé tolongana distraction tolongana ba émotion toti kovivre na dimère toti kobongana bino na biso motuno fezala bino na Congo Dialogue pa mama Francis Ngembe bosala bavideo mobilisation na bandeko na Kinshasa soki biso tout tolobi liloba moko na bajournaliste na biso bato basimba bawata bafacebook tomobilize bata Kinshasa tokofa résultat tala tina siko balibere nano ebembe ya rosi mokebi te moto mais bozo kobanga kopesa ebemba moto moteke mboka eza bokangi ebemba Tshisekedi ya bobo ekita na rosi mpe bobo ekokanga kopesa ebemba rosi ke bafamine bakunda esiko bolimbosa balingi
basa ne bimba rosini Nini, c'est ça. basa la moni rusaza sardinite rusaza thompsonite ubeta ki moto basa sibotikaye ajoro pema bobote na frigo jusqu'à quand Vraiment. Et puis là on a le balaba congolais kaka tous à la bomoko tout le la distraction ba congolais bazoli à la simayane o baza ko finga na o ba fingi bo so ko bi ko na problème à Francine Ngem ko bi ko na problème ko que tu diras kongeza eta mama funda ngo ba ko to za ngina ngona futanga ole kaka ba mensonge aba lukutana ba hypocrite Zambali qui m'a fait témoigner. Et puis tout ça, des semaines, ou bien une semaine, tout à l'heure, monsieur, pour les cadeaux, et puis tout ça, la formation, à la caca. Voilà. Merci. On n'a pas de pesque à Montena, à Tatan Zamba, battre leur place aux alliés, puis ma Congolais, tout, parce à la fin d'ici, des Zambé à battre la bango, partout dans le monde, tous à la Lilobamoko, pour tout sauver mon cannabis. Mbote mingi na mama Didi Asuta mabolongo inda mbote mingi na Francine Ngembe kwa utalipe kukufila mama awa mbote mingi na honorable camionnette Mbola mbote mingi na Engambe Saya Suba bon frère propre Achille Mboyo. Merci mingi na pression mbote nkona. Merci beaucoup Paka Bokechwa Yambo. Merci mingi pendaka ndengo lobi toko banda kozayo vraiment en tant que consultant na biso moi ba loba sagesse ma loba ya ko conscientiser toujours peuple congolais to moni quand même Bokechwa Yamboza quand même une bouche autorisée bato oyo bazo combattre toujours bazo bundela toujours mboka comme ma conscientisation na mboka ba congolais ba diaspora partout aux na mokili to telema bomoko. Merci vraiment pour natana yo na ebite ba mikolozo autorosa toujours ensemble to benga kayo pe sapso pu ba makanisi na yo. Vraiment merci pour natana yo. OK, merci. OK, merci. OK, pourquoi malamu? OK, bye. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, vraiment Didier Nkunga na Suisse, merci à toi. Là je vois Maître Tyson na Cape Town, Motema Maman Ninel na Cape Town, grand merci à vous. El Picasso El Picasso Pierrot, donc les grands boss, voilà, dans une exclusivité en direct de l'Europe et à Belgique, Bokechwa Yamboalima qui pour la première fois, je crois, je suis certain, pour la première fois les émission Espace Dialogue avec moi, je suis Bola l'international, après sa point de vue naïe par rapport à Libération Eliezer, après si peu ma canis naïe, jusque là, corps ya Rosie, et a porté disparu ndenge, il y a Etienne Tshisekedi de Yokutaza na Belgique, on a donc, ba bossana na ba ongo de ba para, ba lela, maman Martha lela tilelo a bossana naïe. Même je sais qu'on a été soit quoi, alors t'as sous les mains n'auront à la tête, n'a habité soit changé naïe. Rossi siko comme il reste mukenduchi manga yepe lelo il fallait kaba kunde banda kala moi sinena bébé na muke na moi ne musu ya mususu il fallait ba kunda ya ba bossa na e mais lelo okora Rossi comme il dirait moi et le biata bokechu za sardine te bokechu yambo en dirait ya Congo dialogue à partir à Belgique à lobby nzoto ya Rossi et za sardine te babimisa ba kunda histoire continue et puis bokechu yambo pa lobby li sous ces yenda lobby et que totika ba distraction mais bato bazo pesa ba poser ba candidature wana ba bien que élection aux ala na ngote tous ala bon moko congolais tous ala uni. Pas de commentaires. Merci à toi Bokechwa Yambo, vraiment merci na commanda Thierry, commando Thierry, hein, Thierry le commando, grand merci à toi. Merci équipe technique Mobimba Congo Dialogue. Dans laquelle exclusivité Bokechwa Yambo en direct de Belgique, à les gars qui na téléphone yanga Josué Boloa juste pour na ko Sabino toujours ba information et puis ko Pesapé makanisina. Donc grand merci Thierry le commando, merci. Nabo Sainte commanda Eso kuna je crois en Allemagne si je ne m'abuse pas. Merci à bien sur les téléspectateurs Balandia Congo Dialogue. Vraiment, vous avez toujours massivement abonné. Boyki Bokechwa lobby désormais. Quand moi traité tout sali, Alandi Baboula bien, émission bien, raisonnement bien. Alors chaque 2 semaines à Bandoya nae, atambo tapamba, to solo la rabolo azane posé. Yo posa no libre à couper sa point de vue na yo, réflexion na yo na connaissance, no to étalon mo kileye ba. On peut préparer faute de connaissance. Congo Dialogue, ha, moke. Tozo matisa niveau. Merci l'ingénieur King Trésor, merci na Minata, merci na Eric Bokula, merci na Mao, merci na Michelangelo, merci à toute l'équipe, merci à Fils, merci pour l'équipe Mumba Congo Dialogue, merci na Toms Nangola, merci à vous. Na boss Anita Vanatika Micro, grand boss El Picasso Pierrot, El Picasso, muta simbi mosolo venant na Congo Dialogue.
ezalaki ya bino Josso Boloa bolandi bokecho yambo na micro na téléphone en direct à Belgique clavier na maboko na bino bozanga te okoma Josso Boloa Facebook. Merci jusqu'à la fois prochaine. Grand prêtre mère, merci pour la connexion des salamides pour que tu aies un bon dîner avec un micro. Tokutani Mbalasima, sur la question Ezali, la suggestion Ezali, il y a un sujet Bolito Lobela, nous sommes vraiment toujours de cœur avec vous. Vous êtes la bienvenue au Komela Biso, inbox Biso Josso Boloa, vous WhatsAppez Biso, Torozanga Teko Komela Bino, et puis pour apporter toujours un plus. Un jour RDC, vous en avez qu'à sauver. Tous a toujours qu'à bon moko, n'est-ce pas? Tout le cas bien être à venir à Congo. 10 ans Congo Zandeni, 5 RDC Zandeni, tout penser en gros, tout cas distraction. Inch'Allah. Bye.